provoquer botamba te botamba yoyo nazo tumba yo botamba na provoquer to moni milinga o ndenge matili ko na kata cimetière batu nyonso bokufa boyoka ngai koko na bino na ekotala bino bakoko na babundela mboka oyo baza kati na oyo esika ya botamba yango oyo na ekoka bango na bakoko na bino ya botamba yango botamba ovanda na mwasi moko te botamba ovanda na babisimbi ya mai bisimbi ya toto bisimbi ya mupepe botelema nazobenga bino na bisika oke kofunda botamba te botelema bino so bozokanga bakoko nyonso bozokanga ngai na ekotikela bino botamba sola nzoto na ye lisusu yango mukolo na kotumba ko mukolo na kosilisa kosaka bakoko botelema bakoko botelema botamba yeyo bakoko botelema bozwa botamba vi na ye komi mitelengano na poto botamba bamona bolamo baninga bamonaka te na poto tozala ba jeune fille oyo lelo batambolaka na femme oyo me baa ba chef coutumier ba sirène aussi ba sirène baa banduki kozala na poto elakisi te ke moto kindoki etikali na afrique te ake nango aliro makambo ekende nde nazala oloba no bato bakobanda ko se faire justice tana tindeko ana poto nde baloba mboka loi mboka mwasi ma comprendre que simba te esenga se faire justice ye moko na bakoko na ye voilà quel est la bakoko na ye tam suba bata coutume tam suba chef coutumier. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci mesdames et messieurs les abonnés de Sarato la télévision, les abonnés de Top Media télévision. Mbote na bino bisika nyonso ezwame bino ngai ndeko na bino frère Tadi Ngalapa nazali na sengolelo ya ko présenter lisusu émission on analyse monene o to ko la bino awa na ndeko Sarato la bandeko balandi internet ezo ninga na la communauté congolaise makambo ezo koleka na communauté na biso ekomi ko sala pasi na motema pasi ndeko oyo bozo komona na ba etando eke na biso na ba etando eke na bino na kuna bino na kombo ya botamba réseaux sociaux eningani komona ndeko ya mwasi ko kineti na ba cimetière tina banini kobele la kombo ya ndeko na ye ya mobali oyo ebengami bongo na kombo ya botamba oyo azoko saka azoko loba ete bakoko bazwa ye mais asali nini po ekoma tina niveau na bandeko balandi tout au long ya émission oyo tout au long ya analyse oyo nazoko sala na ndeko nanga Sarato la boko comprendre makamoni nezali caché mais moi je me pose des questions. Eloko nini ekotinda mutu akoma tina niveau oyo eloko nini eko comme ça mutu esprit na ye atekango tina niveau oyo ponde kwana asali nini po a mériter makambo nyonso le monde touche à sa fin na temps de la fin la Bible nous dit bokomona makambo nyonso bino bokokaki ko imaginer te pe to koyeba bosuki ya mokili na nzela ya bilembo au péto comme komona ezali le temps de la fin. Mesdames et messieurs, tout se préparer en conséquence ni na moment ni que le bon Dieu akoya. Bandi ko balandi ezo sala pasi. Ezo sala pasi ndeko à moi c'est voilà. Elle est avec moi déjà, elle s'appelle Sarato là. To luka mo to sala analyse oyo ensemble pour 25 petites minutes juste pour na boluka ko comprendre qu'est-ce qui est caché derrière babiloko nyonso ba tout des fois bazo négliger ngo bazo mona ngo buzz na internet bazo mona ngo visibilité bazo luka ete ko bazo créer ngo pour chercher l'argent mais ezali na batente grave de part et d'autre Sarah Mbote Tadi Ngalapa moi yo tout nos santé zate pour depuis tongo to fandika awa kitamata to fandika to liete on des livres si ce qui est pas Jules Auzilanga KFC na malandia mais aujourd'hui Sarah, lorsque tu regardes d'abord l'allure où vont la communauté congolaise face aux réseaux sociaux, Sarah, toi tu te dis quoi en tant qu'une influenceuse? Est-ce que la communauté congolaise aujourd'hui n'a puissance, n'a impact, il y a réseaux sociaux, ils savent vraiment comment utiliser un ndenge de Sengeli Sarah? En tout cas, biso punda toena style na biso toena style na biso na réseaux sociaux, toena talaka biso memina kibonganga na réseaux sociaux. Bien. Donc toena style mon na réseaux sociaux, eza ko apprécier te eza mabe makasi. Pays Afrique eza ka Congo te. Côte d'Ivoire eza pays africain. Sénégal eza pays africain. Brazzaville pe nangambwa. Mais pourquoi bango ba vivre autrement na média que biso?
et puis les réseaux sociaux ont ezaka codé que moi tout mon makambu ya Brazzaville les alité moi tout mon côté ça biso tout tout mon ya ba ivoirien ya sénégalais ya ba camerounais ya ba tutu mais so komika na angle ba congolais au mipesi réponse. Trop de bêtises. Trop de bêtises. Très bien, mesdames et messieurs, suivons d'abord ma vidéo au Yandeko à moi si pour na Maître Nani, comment on a écouté Maître Botamba. Botamba et puis on se retrouve tout justement après pour continuer analyse Nabiso. Ngai koko na bino mwana ya koga na kuli mwana ya mama Marie yango kebese na ekotala bino na mokili na bino bovandi mama na ngai alakisanga kotumbola mokute nga na ye kotala bino mpo naza na justice moko te na kosala na mokili ya mosuni oyo biso tozali yango na ye na bino bosalela nga justice na mokili ya molimo mwana mobali oyo kombo na ye Botamba nazali mungwandi ya kota koli papa na ngai ya kota koli mama na ngai ya busi na ye kobelela bino bakoko na ngai nyonso boza na busi na ye kobelela mai ya duba na ye kobelela kota koli na ye kobelela kogana na ye kobelela koko na ngai mai mbele na ye kobelela koko na ngai tombenge na ye kobelela koko na ngai togbele provoke Botamba te Botamba yoyo nazotumba yo Botamba na provoke yo tomoni milinga o ndenge mati likolo na kata cimetière bato nyonso bokufa boyoka ngai koko na bino na ye kotala bino bakoko na ngai babundela mboka oyo baza kati na oyo esika ya Botamba yango oyo na ye koka bango na maboko na bino ya Botamba yango Botamba ovandela mwasi moko te Botamba ovandela babisimbi ya mai bisimbi ya toto bisimbi ya mupepe botelema nazobenga bino na bisika oke kofunda Botamba te botelema bino so bozokanga bakoko nyonso bozoka ngai na ye kotikela bino Botamba sola nzoto na ye lisusu yango mukolo na kotumba ngo mukolo na kosilisa kosaka bakoko botelema Botamba yeyo bakoko botelema bozwa Botamba vina ye komi mitelenga na poto Botamba bamona bolamo baninga bamonaka te na poto via Botamba komi lokola milinga oyo ezomata likolo nabengi bino bakoko na nga kogana ozalaki soda na mokila musuni kangelanga Botamba la mokila molimo yango na ye kotumbela ko Botamba kobonga te vina ye mobimba via Botamba komi kaka ya kuluna na poto via Botamba komi kaka ya kolela ya minyololo na kondima baloba nasali kisi mpona Botamba po ye mutu aprovoke nga na provoke Botamba te nayebise ya ndako ya Botamba te nalia na ndako ya Botamba te nalia na ya poto na mbonga Botamba te me toyebalaki depuis Congo Botamba alinga nui vina ngai komanke biso na poto Botamba bato manke ya suki eza biso vina nyonso yango oyo na kotika koya koya cimetière oyo ti mokolo na mona Botamba na poto okomi mutu aliboma Botamba vino yango oyo bakoko nasali nyonso bosengaka basala napesi bino ya kolia ya komela ndome iga mbina bezwe te indome atala mbi kwezu gaga mbina ngonzo kotani mbi ili aduba naza koko na bino na ekota bino maboko pamba te likasu yango na eli bino bisika nyonso bovandi nga moko na lie napesi bino bolia nali bino dossier pour osepela nango masanga yango oyo nga moko na meli bakoko na nga botelema Botamba tumboli mutu batumbolaka te nga nayebi bia Botamba te bakoko na ye oyo eza écouteur ya Botamba ayaki na ndako na nga menance écouteur oyo eza na sola nzoto na ye naza na nzoto ya Botamba nyonso écouteur ya Botamba yango naye kosenga basi nyonso balali kati na esika oyo bakufaki bazalaka babalaka te nayeli bino sola nzoto ya Botamba bokoma bafemme de nuit na ye na via Botamba kobalaka te Botamba ndenge afingi nga nzoto ya mama na nga afingi mobali na nga nzoto ya mama na ye Botamba kobalaka te via Botamba kozala lelo alali alobi bakati esu pota na elongi mutu nyonso Botamba kotumbola mutu asuka pe afingi
Pe alobi ezangai. Mutu nyoso botamba kofinga mama na e. Bakokita botamba mutu na se. Botamba oprovoke ngai naza famille na ote. Nako préféré batu baloba na osa kindoki bakoko boya botelema batu nyoso bakufa. Bi ikwezu kota koli Dubai igandome botamba. Ngana eko sala musana ngana kolala pongite. Na kolala pongite na kozwa timete. Noki pasi motema ezoki na métier na place ya mwana mwasi yo douleur nini aza nango pasi nini aza nango regret nini aza nango humiliation nini o azwaki po akomati na niveau o na basimetiere kotumba bilamba kosaka koloba ça tout ça l'émission oh nini kama molimo ya botamba ezuyo voilà tu vas s'occuper sur la cimetière Sarah tout ça l'émission Olé lisango kala oh yo kangi na loboko kuna D'abord des livres depuis le matin je vais pas manger je pouvais manger même à Tangouba oh yo kangi en tout cas Sarah, blague au coin, ça choque. D'abord, lorsque tu vois cette vidéo, il y a moi, c'est Sarah. Quand tu vois cette vidéo, tu te dis quoi? Quand tu es là, ah? Quand tu es là, quand tu es nous concentrons. Quand tu es là, 10 000, on a la licence fort. Dani oh le bisa dengeni ah quand tu l'as dit ça va to ka boya buka soro le kisre belé botamba atanda mnop toki botamba Jesus Mombaya chere Mombaya ba masango ekota wa pona yo muto ya na masango Tiro Mombaya on a dit kata ngome matabu eti ça va émission moi considéré mona nguba non peso penda nguba pesa nga penda mo lisango na tete kita te kata boye na de maboko ça va bon ça boy ya la nguba te kata te kapera yo maboko ya mangasa mo mbalitela nguba na kon 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 27, 29 te 29 nguba maman. Mako ekoi. OK. 28. Attends. Mombaya ndoki. Yemtaki na kopo. Yemtaki na kopo. Ma 28 nguba na ngwana. Zela. 28 nguba. Ah, ça za mukolo na pesa yo ndambu. Menga pelanga na peso lisangu na nga. Mais zela kasite. Oh, zela. Ngube ze yanga. S'il vous plaît. You are no cabin. Tikana nuna pourquoi il cabine non nakabangu bate zelanga mona pesa yo zomtla masangu nanga nazozongisa tikana nunga na silisa nanu Sarah aveuglette sincèrement te pesa manguba non pesa yo te Sarah eza ebele kuna sachet te soko yo yeba ke zake bele kuna ncha songo singa dinyo isangu ote. 28 divisé par 14. 1, 2, 3, 4, 5. Oponera mike poani. Bangu ba minene nango wana. Yo nga na kati yo muto ponite. 1, 2, 3,
4, 5, 6, Ça mélange. 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est 12. 13. Mais et quoi il compte na mais ça va et quoi il compte na Non, non, c'était. Non, mais quoi c'était? 13. C'est quoi il fait ça combien? 14. Ah. Bandeko, Oyobi, je sais que beaucoup de personnes ont déjà place au bazo sepela na bangote, ba silika bazo finga biso, beaucoup mosala na bino ba blague au lieu ya kosala émission non. Botamba era sali makambo wana, est-ce que biso ba tototindi ye? Non, comme Mama oyo era ke na cimetière, est-ce que biso ba tototindi ye? Mais et puis c'est biso lia. soyons quand même sérieux. Soyons quand même sérieux. Soyons quand même conscients. Analyse nini biso tokoki vraiment kosala. Et loko nini biso vraiment tokoki koloba face à cette situation. Il y a ba image à bouer. Et vous savez la prière d'une femme, la demande d'une femme à l'Éternel, si elle est sincère, et ça a une puissance moko impossible. Même dans le monde spirituel, on utilise beaucoup plus la femme. Dans de grandes décisions, il y a Mokili, on utilise toujours la femme. Femme, entre autres, il y a pas femme. Il y a pas femme. Il y a que c'est non, c'est moi. Ngali abonga pa Diego. Bagaso bakabate. Ngali abonga pa Diego to na ba lia na le misunda ngamba ngwe. Moi kata yanga. Te aux intentions ya kocha lisango na poche. Kocha te? Kocha te. Voilà. Sarah Toto, moi 5 petites minutes mon boui maman. Lorsque tu vois ça, cette dame na ba cimetière, na oignon so saki, na oignon so alobi, Sarah, tu peux te dire quoi donc en fait? Qu'est-ce que de quoi moi si azoko sentir na kati na ye par rapport ya de quoi na ya mobali o bazo benga champion? Mais papa yo masango, fala po ya nango ero. Eza batu misusu bamona ngo kala, balia ngo kala, eye ko bebisa vidéo, émission, analyse o nyonso batu fale basala. Masaba yo bebisa analyse. Tu vois yo doni. Ça dérange. Botamba. Bon? Botamba Luka Kimia. Botamba. Ah, Luka Kimia. Tu peux dire quoi, toi, t'es une femme, Sarah? En fait, comment t'as dit au moni. Ali o mamba comme kende. Et tu tout chana bambili. Oui. Parce que mon tout so moni a comme un niveau ya osai acto asali. Oui, que na poto police na mon père à moi en retard. Même na ba procédure hein. Nanyo so maman. Alors mutu akomi na posera tant soit mona botamba ngwa kufa kaka. Fona sani. Nakula msaba koko. Et puis ndeto za boy mona mutana spiritualité na eta. Oui. Toza ba jeune fille lelo batambola na sa moyo me ba chef coutumier. Ba sirène aussi. Ba sirène. Ba banduki. Koza na poto la cité que mutu kindoke tika na Afrique te akena. Bato ebele ba komo kanisa bongo so te poto kindoke sidi. Azara ndoki na kisasa a komi na poto bokumonye loraza mosantu te kindoke za. Ana makila. Alors comment on ndeko wana mwasi ndenga zoloba nga kuna tika za likangu naye. Mais tanga yo loba ko fingi nga ofingi mobile na ofingi sex a mama na nga. Biso nde batasuka auto clôturer ma finga. Tout oyo donc asaki penza ebele ko et comme singa ikomona moi si asaka bongo na cimetière sans kobanga c'est que garçon na sali bangwelo au moins c'est pelsi bangote. Et puis era yo sa bango tout blenda ko bosana écouter. Abi mon lito imoko écouter na on des avis na on des nzoto na. Ya na sola nzoto na. Ya on a osela ba cérémonie. Abi a otumba
akotumba écouter wana jour aussi ça osala ba cérémonie siko neti boye mutu aosala makambo mabe boye asukisi bato motema ti mutu aye kolaka ye kosaka kolakela ye mabe na miso ya bato soki lelo poeme ekomeli botamba ale boya mpe bovandi baanalyse boyando okanga mwa mwasi wana ndoki yaka mpe mutu na ye ayetadi oui il faut que totuna do nyonso na sala parce que ça choque boya bovanda bosala baanalyse ke fi wana asakelaka ye mutu abomisi ye mutu abelisi ye liboma non ntango bosala bato babe na baniveau moko boye ke mutu motema esuki akomomona neti abomu baresultat nango yango wana yango nalobaka tadi tant qu'oza envie rien n'est trop tard ya s'excuser devant moto chokai. Oui, tu le dis à tout moment. Rien n'est trop tard. C'est triste et sérieux. Sore le kata 1 mois 2 mois bimi yanke mais comment t'as eu ma énième fois pour na okomele ke yaya. C'est vrai, ngam na choka on a sala o mabe. Mais luka place na motema. Limbisanga. Oui. La vie continue. Pardon, on est comme mon élodité. Précède la gloire. La gloire. Et puis, on a pardon avec cause. Donc, on a encore le baka que Batou Bazoua vie au sérieux. Koko fana ba problème à Batou Bakenda rampete. Et en paix, en tout cas, on a bino en paix na auto comme on a quoi. Ils ont la cas compliment, mais ils ont la non bon côté. Ils ont la bon côté. Ils ont la bon côté. Très bien. Mais ça aussi, voir ça, tu penses que ça pourrait aussi être une leçon pour nous Yanke Oyo et Sengeli, Yanke Oyo, Voilà, c'est ça que moi je disais. En tout cas, ça fait trop mal. Ça fait trop mal aujourd'hui de voir tout ça. N'habitez. Nini ya mabende kwa sali me kolanda balanga bazo saka kutu na video bongana liate kolanda malma saka kutu basaki tani pe moi sina utaki ko sakela e kapo bazo saka olobi la sa yone tikali oh mais bambu manango de kia walo koso on est pas ya ti atabino moko bambu mekia en tout cas pour tokende moi lomba on peut to luka moto kabwana bino bandi konanga ça fait trop mal de voir ça oh be quelque part pe na zomo eza lokola tu vas les kiyanke ezaka na place esukaka bande ko biso ba etora na biso makasi te boye toza na biso na eloko te boye to konda na biso boye to kana chemise à bien te pantalon à bien te eloko à bien te ketch à bien te est-ce que tozo vivre te est-ce que tozo vivre te parce que déjà kolana ndeko ya moi si eza comme si frère wana akelaki ko menacer bango tinanda kuna bango na ye na mobali na famille na ye e yango ya lobi azana makasi te azana place ya ko mema ye te mais maman aussi makasi noza balabala te meilleur endroit meilleure place oyo yo il fallait ofunda ndeko na yo oya mobali eza buka mabolongo na ndako senga pardon et pas nzambe funda ye juste do et pas notre créateur et non chez les ancêtres et non chez les mukili et non na réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux oh maman tu as bien fait de venir mais ça peut tourner mal contre yo yaya ça peut tourner mal na yebi douleur oyo za na ngote Nabi douleur oyoza nangote parce que moi je suppose que au la vidéo tu n'es pas seule ma sœur et puis aussi vous êtes une femme mariée kolandaka makambo yo ozo koloba mais lorsque yo ozo kosala ba pratique oh ton homme est où tes enfants sont où est-ce que l'obidon que commenter que non je dois respecter la famille de mon homme je dois respecter mes enfants je dois respecter ma famille parce que lorsque tu es ozo ko tourner ba vidéo tout autour na yo ezana mutu et puis tout autour de vous aussi il y a une personne qui sont une personne qui est en train de filmer azo ko filmer elle a aussi ça ko filmer pe a sali enregistrement dans votre propre téléphone et puis elongwe na téléphone na bino et yeti na réseaux sociaux. Jaël, je te salue pas mais en passant je dis Jaël, je te salue pas. Voilà. C'est-à-dire ça fait trop mal et moi ça me gêne, ça me choque. Voir une personne azo saka azo senga na bakoko na ye pas s'en charger na ye mais noko ma sœur quelque part on s'expose aussi face il y a ba danger belé face il y a ba danger belé
bien que basambisaka kindoki te mais toyoka makambo ke beaucoup plus ezalaka epa ba Congo mais kokamwa ti epa bangala pe makambo donc ezalaka donc c'est quoi kalibanga te ezalaka ezana ba ekolo nyonso tuza bandoki ba ekolo nyonso sorcellerie za na lobby na ebi ke ezalaka mingi chez nous les baluba ça n'existe pas ce genre de choses kindoki evani na baluba chip mupongo ça fait trop mal. Saratola, un dernier mot pour tout le monde par rapport à Eloko et les autres la passe na miso ya bandeko ebeli. Quand nenge bandi bo mona pe basi ba ko mobuma yibali. Mobile moi sara na ina obana butoka nge catch. Ngata la film moko. Moi si moi poignarda mobile ne 75 fois. Ne ti lelo na luka bon luka la mo la satellite dans ça les phone na luka film wana. Titre la ngo zalaka soyez non après caméra. À poignarder mobile né pendant 75 fois. Très bien. 75 fois donc soit kanisi maka mobile à salaye à bakisi. À tobula ba misu. Ba kota ko wana scanner. Ba kuta ba nombre de couteaux et kota na nzoto wana plus de 75 fois. Donc ezaki dit à quoi? Ba choc eleki makbeleki cette fois-ci po mobala uta omeli ba masangana ya langwe na ba film sustanga ozonga boye abando beta moi c'est l'occasion de rien abando finga ozelo mabe obota bana na ba bâtard nga papa na bango tisko ota la jeunesse na mobimba lection na mbali wana sora mekelo baneli kamba beti. Ah bon? Loka ina kwiti eza moma ya malama kanga mobile basinga na maboko bo na mbetu na makolo. Azo kanga mezo chuba ye. Abanda ebongo te asopela ino ba maya bougie. Azikise na ba maya bougie. Mobile okanga azikise bonanga lokota embeli. Abando chuba. Et puis asamba reconnecta ngo awanga na te. OK. Donc tout ça pourquoi? Parce que mabe leki trop. Ah mon question à quelle justice? Longue histoire pekaka. Tant mieux na mabe o eleki o et c'est faire justice. Alors aliro makambo ekende na zaolo bano batu bakobanda ko se faire justice tana tindeko ana poto nde baloba mboka loi mboka mwasi ma comprendre que simba te senga se faire justice ye moko na bakoko na ye voilà quel la bakoko na ye tam suba bata coutume tam ça chef coutumier donc aliro to kende et comme bongo. Très bien, voilà. Mesdames et messieurs, Lobeko le Kalilo, Neto Lukato Kabwana, Nabino, mais Bo Tikala branché parce que nous allons vous donner une belle émission avec la grande dame Namoko Liapam et sur l'Union Socio-Figo Silici, avec la grande dame Jaël Cho, au Ebele, to la Kabino, mais Ayate, Lelo, en fait, a réalisé Tozo Kutanana Lelo. Tozo Kutanana, Ye, Abin Sagibiso Libanda, Kamera, Te Azali. Ah, déjà. Azali. Biso siko to binisa liboso il y a caméra. La public na ye. Voilà. Okay. Donc quand ndenge mama Sarah lobi poison déjà est commis lokola bonjour. Siko est commis kaka kala tete au monde ba misusu ka boye na place publique aller ni au monde o ye ache o mbeli o ache o ezali ndenge biso to qualité ezali façon ya ba congolais te. Je sais pas c'est cœur ezo uta wapi. Mes frères et sœurs, ezali diable oyo akomi kokota na banzoto abatu. Ezali diable oyo akomi ko opérer à travers babiloko ya mokili, à travers lolendo, à travers mbongo, à travers mwasi, à travers nzoto. Nous devons lutter contre ça. Toko lutter nango ndenge nini? Toko lutter nango juste na nzela ya prière au nom de Jésus. Toko zwa forme, toko zwa makasi. Congolais, ezoke mabeka mama Sarah lobi. Lobi ko le kalelo. Tokutani balasima. Merci beaucoup.